Bandeko mbote bisika no sobozali bozolanda ngai. Ngande kona bino Simon Pocho Lobito mobala pembe tina Dubai tembe sili ba jalo ba kufi ba fo compte pe ba kufi. La lulala. Simon Pocho Lobito libanga Gologota. Mboa rouge international. Kera nyoka akoswa bino. Mbote na bisika no sobozali grâce à Yesu Kristo ezala bino. Ebomba bino etambisa bino. Amen. Pande ko bolimbisa kamso sono matamwa likolo ba mama ba papa bolimbisa nga na solo bakaka bolimbisa nga sona matimwa likolo. Yaya. Ndenga na zaboy ngana traina nga mutu te. Na ota sa trahison na sali trahison ya mutu te. Et l'autre côté à mon ton unité. Na sena nga trahison et l'autre mon côté. Soki boni bo loba makam mususu, bo loba makam na bino mususu. Ngana za ote trahison na nini yango. Trahison na sale loko nini, na teke loko nani, na ibe loko nani to sale ki kopi moko bona trahir mutu. Kasa fubo le mape mongo, il faut me batina signification mo trahison. Trahison c'est le makambebe. Si nga trahison siko nani na ofula binote. Na ofula pe muto le bene nga warete pona ni na eso le kalika na na tante. Na tante na fula bino. Na moment de tozo kende to sa na batambu so basute. Nga Simon Pocho ndenge na zawa. Na za mutu nyonso. Na za nga te ni te. Nasa mutu nyonso soki bokolo bananga mabe nzamba confondre bino nasa na problème na mutu te nasa oboye na problème na mutu te bandeko bolimbisa ngelo ngso na réseau sanga nasa na problème na mutu soki bino bwana problème na bino mutu oyeba la bokolia lo sona ndongo na Congo bololo total nde koleka soki bino bokosana problème na ngana na problème na bino te. Ndenge makanisa mino ezokenda ka pai okasa mwinda masuwa ngana za na problème na mutu te. Na trahi na ngape mutu te, na za na contrat mutu te. Bongo siko ne loko ni ngana ko trahi mutu. Oso trahi batu. Yote mtoko ko salabo. Nga mutu te, ngana ko sabote siko ngana za ndingini. Ya poli bino buniso di kamto sala biso bien, to fanda ngana bakina kuluba nange loko te. Na za na tangwana te. Nasana tafsute ona loba mingi na ko loba di kambo so na example na nini na communauté na biso ni ya ba misiki ndenge bato nyonso babeta musique bande ko na o nyonso ba musicien na komisa ba nyonso na kana parti ya o na tso no nzambe ka mutabi mutima nanga na sana nga parti pri ya mutute o te boy ngana sela na bandi na kota fali ngana sele ba nini awa. La publicité belé ba marque ni belé ko luba no belé na salé belé na bini ba marié len tout na baki wana sa ezane ni musique ya mboka na biso za fierté ya bana bandade kasavu bandade ba belé mami na salaki fierté wana mena suka na kota kité na lobaka iloko te na sens ni c'est quoi qui ne va rien penser na poni boya ngana kota ba tala na wayo tanga bakombo na boya kolunga musala parce que mikolo pa mliko mikebaki oya batu na yo bato kuna kaka o ba mona ka biso na porte otango kenda ko zongi bana batona ba yako tele ko yako tuna biso na porte ba yako tuna biso ndeto tele maka 4 wana baki bana ta ko kene na yo kaka na ko kene ko kota na kasa sa na ko kota rabu bana na ba yako tuna mais quand même na mona bana ba za polinde ba solila na kinanga ya quand même hein, c'était bien. Ngara salakini. Na salakini na kati wana oke nini bobo ya ngana kota nini wana. Lele koma ongana komi na trahi nini. Ondo kwa banote na trahi nini. Ngasiko na trahi nini. Na trahi na geloko te. Na trahi eloko. Loko sobo parce que bolingite boat misusu batsaela baninga mso eloko. Esa communauté na biso nyonso. Et c'est le reçu que ça la communauté. Biso nous se photo sépilate. Ngana sa ya mutute na sa mutu abato nyonso.
lelo ndenge faire aso beta eloko so boma kaka yango po nga na saleli nani na so sala faire makambo mais autant nga na sala kibino boyeba ki yango te tanga na sala kibino résultat nga suke sala kini tangu nga na salela kibino nini marketing na suka nango bosala ingani te ya bolimisa na ko lobebele tanga na sala kibino nini ba marketing na suka atakute verve sa pamba na nzwate na sala banini bele bela lelo nga na kumona na traini na traini logoni soki boliki boloba otenga yona mutu na yo na tilo kole bo trahi nini na tilo kola sala ki pana bino kuna na yidi makamu na bino te ndebile bo mesana so asa on poni soki boliki boloba dika bo tsanga nga na kati poane na tilo kola sa mono soki na tilo kola longwa yimo soki ni ayebi makamba longwa fali ayebi bangu bandi makamu na ngoma ndebo bimisa ka banini ba odjeno nga siko nga na kati kuna bo tsanga na tilo kola bino mutu na yo bo trahi batu ngai nakelo na tilo kola te buzoba bina bongo la lulala bisengoe tozana kimi Adidas ya biso nyoso arena na sansini na tilo kolende ngasala amwana muke ngana ko na bana ko diriger sugini mutu soba bya longo na so parce ngasiko yangani bili makamno so buwakla ngande siko ni poubelle France ya mabendi bobwakila ngai malambo ke na batu suba liaka ngaza na problème na binote ngana sana problème to na fali non bino nyoso bozana ba misuto to sola na bino to le bate pona ba musique e bele bozana to sola na bino to le bakaka e bele boza kuna to sola na bino bo suko loko ne ko bimonga na nini e bimonga na yini bino na nini ne loko nini pona zwa nini po na profiter na nini e loko so sanga pa na bino kuna a traiter lelo bo comme mona batu ne so mabe et loko wana na lobakango ngabi fali fait attention au moni mukolo au mona liro so kendila mutu moko mukolo ko bima awa batu mi ba ko kende côté parce que et loko moko so la sake comme nini au moni ko solo la na humble et fungulisa makambo be na botango na mission na baka ya nature ko otanga ba na ko tsabiso ba tsaka biso na ba photo nde ba publier biso kitoko wana ndeto to fula maka na lobe loko wana na yeko songa ngabi faire gola concert na yoyo eko sana ba problème ebele bandeko avant makambo ne solo ba visa na sina lobakango na lobakango famille bo bosa na makambo mingi botela kama makambo onga ba lobakango solo kama natina video na ngawana na loba nyoso ebimio yo yaya solo bina fungo na panzali nyoko tala ndena ko bimisa makambo na vis pona makambo ka faire nde ayi batu misuba yete na benga Rodney na nini na mboko nini na dimane petit nga mutema Rodney mwana Italie pardon adimane Italie ngabi Rodney o monika ka concert a faire gola ba royate o ba egoza kale o no simo ponyo bi tala ba ko Rodney soki na kosi nzamba so kanga na solo ngo na mission nga pesa ngabi Rodney soki moni ba nani comme nini vraiment concert ya faire batu no so baye to kumisa nzambe mabeza ibele na kati kuna na lobakango Rodney soka ngo lobake wana na boyaka na ko solo na batu misusu ikoma to tonga na loba na ngona Rodney asa na Italie wana na tangi na kumbu na ye na boya kotanga nga kobenga nani neto sola ba yana faire neti oligo la ba masona biso na ba leki na ba bionique go la na tsaki to sola kam nini to solo na biso masona biso misusu me na kota makamba ya faire te wana leki biso makamba susu keza to go luba na biso jamais nga na ko trahi bino soki na ndenge ni poni bino bobo sala nga malamu makasi bo lelo nga atala bo lamu moko bokandi bo lobeli ngate mais tant que vous avez le papier, vous avez rappelé bola mon mututa ya moko parce que bino kuna côté na bozali bolinga nini bolinga kake et lo que ça la ka restreint et lo que so boma bino kuna a traiter zati ya na ko soma ndaku nangeza kala mais so ga traiter za makasi ndaku na yeba no bimaka kitoko na ko na yo ka shala ndaka muninga tongite
nga na tonga ki yango na tangu ya msunga na tonga ki yango na tanga impère ya ko tonga na tangu ya nini pardon ya république ya bimisika ya troisième république tokokanite eke kokanate ndenge siko po ye loko ne sala kitoko il faut ko yoka kape bat patron il faut to sala boye au moins ndako ndenge et ce komi boye il faut to sala ngo traiter to sala ngo parce que ezo bimaka ke lengi au moins siko ndako parce que bandako changer ko tonga liboso na ngotonga na bakaisi wa mine ekoma ya kunikama parce que mutu na muta akobe na ndenga utongela ndako nayi parce que nako pona lula ndaka muninga wana soki nga mona bongisi ndako na ngate na sasi na ndako na ngate soki na yabo kangiloko botsango na nini bastati soko moni nini yaya soko moni muta akobe na ba problème le manika a traiter na yeza malamu te kokeno musikati le manika a traiter esiko za ya malamu parce que a traiter yaonde ke bimisa makamno kitoko yaonde ke bimisa ope free kitoko muta yoko moni masoso ka sotongilo tonde to so architecte otonga asali le plan botonine aso ye biso ba avantage na yo na ba inconvénient il faut que yo kaka yo ko so kaka avantage te tala pe ba inconvénient parce que ngala sotonga ndako ngala so yo ka pe nini te non si mo moni de to sali ndako bote ndako te to sabo parce que na so yo ka batu yango ndako ngeso bima kitoko mais yo ndeko osoyo ka batu te a traiter ça te ndeko beno ko beba kaka oba ko mona makamu yo so mona kaka makamu nyose zaki kitoko mais ndako zo vieillir mais nzoka ndako no exact le kitoko soko sala ngo a traiter c'est ça la vie succès ezala nango succès ba yeba kande ba vana nango succès esilaka ndeko na redia misa yembango succès motope esilaka mandat l'état ezalaka yaya succès soko za nango soko za na maîtrise te ozala binemi na mukili mobimba soko za nango maîtrise osala ngo ta santa botsango na kata ba stati succès soko za nango bien osala ngo ta santa succès soko za nango bien te ekenda lokwa mopepe ekopeso mutema mabe opona oyina baningo komi kokanisala batu nyonso mabe na sansu wana nzoka mabe ya museza yo moko yaya sepela ne loka mutu nyonso e loko zo bumaka bandikuna ndenga na tsaki biye ya na tsaki kaka ninyo yo ya feri goda o basomela inga ina nani na odeti nzongo yanda nani president ya ba mama ya Golos na Hollande e loko yango ya e bandaki wana parce que ba préciser ba lobelinga mama oninga ba selenga journal na fona binote au monde na baki na kosonga kana ni réponse na yego bi na fula mutute na ndeni nga fula mutute na loba lelo na kuma kama beti parce que bino so bazo bisomno vérité bo mona lokwa bato te balingi bino te alinga yete alinga songo parka te bino to bolinga ketandi bozo kendele bolongo la distraction bosala makamba minene ya kusala lelo po mona faire commander ngwa yo ka te faire salini asali lokoni ya ko yoka na ko mikitisa e futaka ba wako yinanga je m'en fous et loko lele salifere leki nanga wana ko mikitisa na ko solola ya oko pesa mute loko te me ko solola ka koyo e fungulo ba porte bele poni batuno so basa côté de nyos et te petua sol a te pe ya ko mikitisa succès à la bongo oye ba ko yoka pe ba petit peuple na ba peuple et foulaka ite oningo sala bo président tala ba inconvénient nango parce que batu yoko mona o sala limiter na makamusu mais bis batu ya libanda ne mpa ko mona ya soko lobi kaka o ngana lingi yango sama na pouvoir esimba kate pouvoir bo tika la kolia bien na yibisa ngabi sobo za na pouvoir babate la rango parce que mukolo kenda yaya ekenda libela osaka yo motena mukili etuna kakati mutuna mutazo c'est la tourna ye ngaba kina ngoyana ngai to nini na loba kama makambo ba voyage ya faire wana avant yana monaka biso msoto sala biso pe biso mona biso msoto mfana metoyi to zape na bakata batu kuna basa babi noko bake noko simo o moni ndenge za ndengo wana
petit no wana soka yena batu nyonso eza mawanzambi na lobango awat bino bobo sana obike tango so loba makambo bo na sina loba kango ne mission na ngai yawa ya solo bina fungule bilo linyoko to kobeta conseil lobite o eza fierté na biso bana mboka nga ezala nani ezala musicien na yi Félix Bazobeta to kokumise maestro Fabricas Métier Noir to kokumise parce que eza fierté mboka na biso au monde loko déjà fait rigole o asale pa ya ba abengisi ba nani Koffi Olomide nani na biso leader na biso mboka oya boye seka saka muté yaya et salez-moi un plus koyeba ko jouer na makam eza ngolo ngwa muke ba eza ba tu ba fanisa bitala faire soko ningi makam ekene kitoko benga vieux sala boy sala yaya ba fungule terre et loko zo sala fiyo ati faire azo pesa ba tu combien muso kaka mutu azo mona kaka humble na yo nango solo la faire fali obeti 3 nani arena misato ya minene banzunga minene botondi saki yo sa mwana ya nini ya katselate na bandiko no so busala kini obenga kinani tolo baba uno so ata mutu moko a présenter yo événement ne sake événement moko okwa ko benga ta bango ndenge be confiance ala ki wana soko benga ngaya ya il faut okangisa osugisa mutu tina suka na kobenga vio na tala suki lokonia lisala kolinga te osala kaka toujours te na non e futaka te fali e futaka te lelo soko moni mwana balo na so progresser parce que azoyoka na so sona so faire asali ne loko asali grand magique azotala kaka zozwa parce que yo ndeko saki pe na katsela te okobenga ba buzebele wana te ba gypso bazali ba nani comment on appelle ça ba soleil wang bazali nani burompela ko bazali ba misu nani ba ombali pasa wana okope ko benga bango obibo ya ngoko fula yo événement na yo sali ya munene parce que biloko misusu na bosaka reste yango to so benga a chrétien bolongo la distraction bobanda kosala nini marketing ya nini ya arena Lyon et ça la bien bolongo ote balobaki te parce que soki bosolo baka bosolo balobaki boko ezokitisa makambo botika mutu na moment de to saka na muki mutu na mutu azana ngonga na ye yaya soki ngonga ne koki ato banti kingo etika la ka bongo yo kasi fo egola sali imagine nini ko tonga ndaku azo bande sukot ndena otonga ndaku natala te maswa yebisa ngabo il faut na yo kamna nubu pona tsa courant nyo sone ezo créer moi un plus mutu ayo kaka asuka akane sengo oyebi soki succès sili tala ba musicien msu ya ba musicien msu so succès sili atambola ka susu na ba garde côté ba kenda katika la yena bana na lobili ba na mulili yango na kotana stati soki nani o ba leader na biso mingi soki succès sili yango na batambola suna ba nani ba luku ba ko sala sunini ba ko kalona nani to bana otambola yo mona bana yo yango na succès ba bombaka kolinga pete ozala soya msusu bozana kati ya eloko bazo sala ba remarque yaya eza seke eza bien na yo eza bien na yo ya msusu kanisa msusu te biso msusu to lobaka otete tozolo be loko ndike sokende bo eloko sokende bien te boye parce que fallait obeti biloko minene mais batu nino obengisa ki batu po baya bande kuno bazebele bande kuno ta mo est-ce que na landi ba video na mona ta mutakatse la tete siko bango no sona bazama be kapita yebi na ngate nyo sona ko yeba ki atrete ko yeba ko fla ko solo parce que ero salo ba di oh abi ba to nyo sona ndengini obenga mututi moi yesu ko
omoni po mona mutu na mutayibi ndenga kendela yesu ko ba pesi moi mayele wana ezape mayele moko izaka moi sagesse poza nango nga ya msusu bokoloba na bino nini nete ya bosa marketing makasi po eloko neni eloko mata parce que bientôt joindre ça musika marketing eza fierté pe mboka na biso fali eloko kanga na so biso fali na vie koyoka pesa la bien ate za problème nini bo nini on est en famille tokoza na famille bo likambo za ba solo laka nana nzima ki bo ketu lelo kolata didas wana ba yaya na yo soko benga ki bango fo vie na ya pa na biso to na yebite so bo solo ki ni ba boketu beto so kano ko kota fe na nina didas arena tiyo to ko kana yo nani to ko tumba mo mbalo ngande mna ko tina ba petela ngabo tumbelanga muta uti Belgique to ko tumbo na concert ya nini ya didas arena ala cha undeni falia musupe ba combattant wana ndeto solo ba ko tsela ba mo pe qualité ezaka ke loko na so bino a traiter ko solo la a traiter malamu soke leki ba peso amboshi ndeto sala a traiter l'équipe bien parce que ça ki mwana ba argument bon o te côté azaki na faillite bo ba yebi so côté oyo sala ba faillite po bon sapo mbala timoke na ba société musu ozo yango ba benga ka traiter côté kuna traiter za mobulu solinga na oso na yote ko tsape mutu na musuti ebomaka musala parce que na musala to sala nde musala ko solinga communauté bonto boyo te to sala concurrence na marché yozo te ka boinga na zo sala bo yango na nde konke to sala to te nini te e futa raté oto yina na to saba na tata moko kijali le sesile ngotika na Maroc ezaka susuté yango wana ngana sana problème na mutu te na trahi na ngapi mutu te na trahi mutu te o trahison na sana trahison ya nani ya nani pona zwa na trahison mutu na salite na sana nga trahison mutu te nani bat boyo kanga tekele bumba nga wana na osa prime d'activité na sana na problème na mutu te et logo zo sanga nda traité ya soki na pardon sona bino na fungole la bino makambuka ndenge fera batu misu batikali bokotika na munoko polele yana ko boma mboka to yako kota concert pam bat bako yinanga disu omoni ke londe na lobby batu mi ba yinanga faire gola leki nanga longo na oyibiso kaka continue comme ça ato sala mabe na yo malamu ezo sipa yo le bienfait pardon les bienfaits. Les bienfaits. Il faut d'accord. Continuez toujours comme ça. Yokaka batu. Ndoko zana batu kuna yokaka. Okoko soit ozuite okoko tika. Yokaka na vie et progresser yo. Monto yokaka. Azara toujours progresser. Monto yokaka te azara toujours na échec. Parce que musique si ni na bino monde la musique ezana makambo ebele bazwa ba succès lelo ba komoko tambola bango moko succès sila baze ebele faites attention ndeko nanga fali bosala to renforcer ni na biso bo ezelo mo sikoyo koyeba ko solola eza kitoko parce que so bo solo li bien makambo nyonso to pe kende bien tozana kanda te tozana zuwa te lelo feri ndenge azobeta wana eza pe lokumu mboka na biso eza feri ta mboka na biso namoni bato misu ba délégation misusu abengisi wana parce que koyoka parce que bazoyebise na bato soko yokaka te yao banoza toujours ka libungu Toulouse 0 yaya nabo obeta nga makambo mususu oya makambo wana ya feri wana oya ba visa papa yaya soki na lobi na beta na lobango na TV misuboto na nisoka ona lobako bataka ba publier bisusu na bana bolana na tilokole pe bola na lobe lokoyo isalami ya na monaka tozana bati misupi to solo la kaya ya abinanga ngabi na yeko mona ngope kokisa yango
est-ce que ba misu na ebite so ba oya sima et c'est ba ko no ki ba bi clôture te na ebite bato ope ba loba na ba oya te ba na mo petia na zo ba rodne na tangele bato nyo ngabi rodne tala ndi ba lobi na makamba ya faire rigolo o te ngabi akoya na nabi nani faire rigolo akoya ne na bato awa et vous a problème ya bato bazebele na makambo wana bato bazali ebele moninga malamu azali Jésus de Nazareth succès nanga et déranger bino pété succès na yo et déranger pe mutute eza eloko tozo sala pona ferita mbuka to longola babiloko makanisi wana o to boye toza bana ya famille moko faire rigola conseil na opesa yo il faut les pardonner ezala soki eza ya solo ezala to ya lukuta limbisa continue fais ta vie o te balobaki ndeko mabiso ya musakene ko loba bo msu babio bakendaki na nini na ambassade bako loba biso msu toyebi na biso pete ka mutayebi sekoneza ka nzambi na ye mutu ango kaka essentiel kuto yena ba bon so babaki na oke concert za nele oninga kosuka sepela na muke okuto yena ngo fais gola concert na so biso angwana sepela parce que oninga ki pe yate tala kama kamuno nigeza kina ni problème nini no pose ekina ba debe bele ona so bisabino so na nina ba dokota na okota te yaya tozana na bise na kobeta mina après arena wana sepela parce que ba misusu mwanda mbwana ba ye parce que ngo zo mali bungu tulu concept to betite na ndenga pe ba yiba inga biye ba tinenga subiye merci na bino mokako swa na sans wana na kuya biye monani akene na biye wana ba bengi téléphone zo leka te ba Venezuela on dirait ba tindeke na bato na yebi na ngate na sans wana ezala ndengwana eze loko te sepela fe rigola lelo mbe tozaka nde tozaboli boko na lita tokomika ko tuna mwa ndambo ano zwi nzamba yo kolela na biso parce que ngo olinge lekate ata kutu ndenge nini ezalaki na débat moko kuna na mbasa bana mama boyoka anga sona oluba na bino ngala kosa bino te eloko na lubaka ngo avant ngabi fe rigola ko yana poto na ba misise ezap ekozana na bitumba moko ondi mato oyo sokanisa ebi mabongo te yango to moni batende ba indambuti na lubaka ngwa na mi ne miso kaka nde na tika ka banini wana ngaso na hoteli melali kam seke mabeza na kati to limbisana fere limbisa to yebi mutu te to yebi pe mutaki na ko loba te to zo loba kaka me temoiza kaka nzambe na mutu wana pambula ye fais ta vie continue to robina muziki to yoka pe ndenge ko yemba to kanisa makamna biso akala so to bana ko lela so ndenge parce que ça moi to ko kutana moi kunanga lokwa pe na kokota na kanisa makamde to bana ko kendo kota ba wengi wana na ba na patisa longumba tango to jibena wera so ba kabula mais biso no to solo na ba wera na bani mais ça la bongo te so ko kota no kuno koti so bo kota no koto to zala ka bongo na yebi na ngate mikolo échanger soko solo na mutu na kuna oya koto te soko solo apena mutu ko ngana solo na mutu no sona kuya ngaba no ngana kote wana ngana nzana ngati ngana go nini o wera sona beti no musani na ko kende o songo le pakala beti na ko kende bina bongo nanga la balelo sona ndonge